oui un miracle bateau ba yebi vie nanga passé naza mutu oyo na konga ko sa l'église té ceux qui ont se retrouver monter une église ça grâce à Nzambe parce que biso za bato ça ba dernier ba aventure na mboka oyo na poto na Kinshasa to ki poto bana mike to sala ba makambo ya makasi oyo lelo ezala pasi na soli pour le mais na ngolu na Nzambe Nzamba poni ça dit soki Nzamba poni yo atala kate outa wapi atala kate obotama wapi atala kate osala nini oboma combien mais na ngonga na ye akolongola yo osala pe forte okoluka pe le côté ya mwana mona biso to kangami na Nzambe malgré bitumba malgré ba sabotage malgré nyonso ezana eloko ko kabolanga na Nzambe bien aimé na ina yo que mokili oyo ezali dirigé par les diables ah na c'est même Yesu ye moko tanga on a dit 4 Satan bengiye Jésus a dit na jeûne et prière Satan a dit si bokonzi nyonso ya likolo balobi bokonzi oyo epesa melanga ye fuka melanga na bopeso yango parce que ngande bokonzi nango et na 1 Jean banda na 1 Jean 5 banda na 19 tina 20 bazo yebisabino que ce monde est dirigé par le diable et le Seigneur Jésus-Christ dans le Seigneur akoya koniata Satan. Alors qu'est-ce qui se passe na bomo ina biso bana Nzambe oyamba Yesu osala malamu mais là oyamba Yesu o déclarer guerre mondiale contre le monde des ténèbres contre le monde de Panunion. En fait monde où ils allaient nous on a 3 sortes de monde soko mati avion auquel les colons biso sur avion sauf pas nous botama afana ba bimate au monde avec soko mati likolo soko za a au monde likolo zo monde likolo mais soko mati na avion zo monde sous ma pata likolo sous na c'est-à-dire nous on a 3 likolo na likolo za bisaka alors likolo Yesu a même tout le monde a pour Paul où il va rebenga apôtre Saoul a mis à côté c'est une 3e ciel pour que nous laisser ma bombe. Alors qu'est-ce qui se passe na mokili oyo ndenge yo yamba Yesu osala makasi osala bien mais on déclare guerre mondiale contre le monde des ténèbres. Monde des ténèbres wana ezali teko azali ekeko to azali elimato azam mutu botambola na ye bozala na ye bolia na ye bomela na ye mazana makambo mabe na personne pour moi de comprendre. Bon, présent garçon mazam ça va pas ça na ça reste bisika bikao que ça ne va pas bakinasani to ba Pascal no. Go manwe kate bisika bikao ka ezali mutu oyo azali vie ya prière. Mutu azali vie ya prière ba démonio surtout ego ya kokota Bible lobi so ni démon wana ke abimi le ga ya kozonga akuti ndako neza ka salite awe nozwa ba démon mususu esprit mabe ba yo kokota ndako ba sali possession ndako. Alors, le logo, maman, grâce qu'à la calamité awa, je crois qu'à 19h, je ne suis pas banni, ils ont connu souka. Alors, à vous témoigner, ni les gens sali na bomo naï. Je crois, tous avec la Kinshasa, bamsu bazaki banamike, bayoka komo naï, et le BCC tout le monde naï, wana imanze voilà, maman Nzambe, Satan a tombola qui makasi à travailler qui n'a pouvoir à Mobutu. Mais maman na ngolu na Nzambe Nzamba teye. Ayepa na biso scolaire ayepa na biso azokebisa biso na makambo zo leka na monde des ténèbres. Alors Nzamba zali osala malamu leko yamba Yesu mais leko yamba Yesu o déclarer guerre contre binemi na yo binemi no ezala na l'homme aura comme ennemi le gens de sa propre maison. Awa nazokebisa batu mingi bana tokota bana na biso futolinga bango baboti na biso fotolinga bango bapara na biso fotolinga bango mais Jésus-Christ les raillé alors il a osala eloko moko na yeko kabola bana na baboti na yeko kabola bata mabe na malamu na yeko kabola bafui ya mabe na malamu. Alors na ngonga nini mwana ou bien papa koma mabe mwana ou bien papa koma mabe na yo papa sali mabe te mama pa sali mabe te mwana pa sali mabe te biloko musuza na makila. Maman grâce l'objet expression qui kindokinaye azwaki ezaki ya makila ya famille. C'est-à-dire ezala bala mosusu le fait que abotami na tata na maman na azobota mana ya mo yebisa mutu apelo ba abotami na ya abotami na ya oyebi lelo oyo soki papa za na sida mama za na sida lelo médecine ils ont évolué ba ko épargner moi na libumba lomoli mais la plupart papa soit za na sida maman soit za na sida bana pe za na sida pour ni moi na azali ne mabeti
mais moi on a vu qu'à mal chance à propos de ma botte par la nuit par la sida et ça n'est pas mon ami libre c'est quoi Bible le dit hier sur lui aïe mon kabola ma papa na ma maman église papa dit na olinga à que l'église mon bari kabolé na bana alléluia moi na dit na moi olinga que l'église bari kabolé na papa na ko kabolo hier sur zoloba ko kabolisa ya molimo pona nini parce que na nzela na kolia na ba place to tamboli na ba place to bibi na ba place to meli tozomona ngo esengo tozomona ngo bien mais ezana ba lien mususu tozo créer oyo soki okutana na basali na nzamba solo te vie na ebebi alléluia nazo notanga na bino Apocalypse 17 makaba Apocalypse 17 parce que mari de nuit na femme de nuit ezo bebisa ba famille ebelé et même si ma couple est belé, parce que bit dans nos années, en réalité, diable a détruit l'Ibal. L'Ibal est une institution ensemble. Alors, diable surtout a détruit l'Ibal pour bit dans nos années. Ban n'a pas télé. Imagine toi, papa et maman sont à Kabouani, maman a commis la couenne, ban a commis la couenne, ban a par exemple Kabouani, et mon baquet pas papa, et mon baquet maman. À mon voyage, son papa n'a que pas maman. Ils ont droit à qui n'est pas maman. Nous avons la katikati wana azana pas maman te azana pas papa te papa zo kanisa mwana ze pas maman maman zo kanisa mwana ze pas papa surtout soki papa bali mwasi mususu mwasi na bongo boda bana oyo ayo kutana ndako bakopane alors etindika nasiko bana nini na révolution etindika bana nini bakona koyinana nyoso le continue ekoti ba conflit alors biloko wana siko ne rezo kota biti ya satan ezani abebisa libala soki tovandi na bapoto bana na biso ozomona bango nde baabo bakenda na classe bazoyebisa bango deja ke mobali na mobali akobala eza malamu oke biso batouta na kinshasa toyebi kosalama te même na bible awa na classe na bango oyebisa bango mwasi na mwasi bakoki kobala na bakoadopte bana oke biso kote towuti mateya wana eza te me na baklasse na bango ezali sikoyo soki toomema bana na eglize te soki tooteya bana sala malamu te mwana komona ngo normal que aza mwasi muningani mwasi abala ye aza mobali muningani abala d'ailleurs babandi bango na classe bachicha na bango moko ya mobali azolinga mwana na mobali ki ezali professeur ya mwasi azolinga mwana na mwasi sikoyo mwana soki ayebisi yo lisolo te abeteli yo lisolo te abombi okoremarke mo kaka na babitide mais okoma tota mpo mwana si abikoti na kati alors nzela nini tokoki kosauve makambo esila eza kaka na nzela ya makila ma Yesu parce que la Bible dit tosombami tosauvabe na makila ma Yesu oyo ezogamba makila ma Yesu nde esombi biso esokoli biso alors awa na Apocalypse 17 zana na tangela bino yango soki mama akoti directement na kopesa ye mbe bayebi bakoyeba nzembo moko après akoti po eza mokolo ya suka en tout cas 21 nalingi tozala bandako lobi eza bacongé eza bakonso basala donc biso olingaka kozwa ntambola ye te na église. Merci pour la présence en tout cas. Papa Modogona, merci mingi. Bino oza ndako déjà premier des fois bouillé des fois on a mais dans bouillé quand on s'est pété pour maramanza meza bon. Alors dans Apocalypse 17 3 balobi boye. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms, de blasphèmes, ayant 7 têtes et des cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impurités et de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère babylonien, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. J'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Alléluia. Au moment de l'Apocalypse, ce n'est pas n'importe quel pasteur à fond là. Pour Apocalypse, ils allaient lettres codées. Ils allaient livres codés. Bazo koma awa makamususu menaba na se bata makamususu. Or, Bible dit ça que dans Genèse 8 bazo ça que Noé après déluge abimisi colombe ou les pigeons
atindi yango ke lotala soki place yali na mokili maika okipo atia makolo kolombe akembala liboso azongi eloko yalaki te ya mibale ake azongi ya mibale ake azongi na likasa ya olive likasa ya olive ezolakisa ke eza message ntango bazopesa mokili ke mokili oyo na bomaki oyo ebandeli soki oza na présence ya saint esprit te mobali ya mobala mobali mwasi ya mobala mwasi papa na mama bakokabwana bato bakoyinana bakozala bien te c'est-à-dire présence ya saint esprit ekomi très important na bomoi ya mutu na mutu. Alléluia. Présence ya saint esprit ekomi très important na bomoi ya moko na moko. Alors sikoyo bible ezoyebisa biso nini? Bible ezoloba awa ke apocalypse ezali lettre yesu apesi yango mpona révélation, c'est-à-dire soki oza na révélation te moye ofongola livre apocalypse eza te. Yango wana ozomona bato ebele oyo bazala na molimo ya nzambe te moye bayeba makambo ebatami ayo eza te. Bien-aimé, elandanga bien peut-être likambo séminaire oyo ozala esalama ekala mpo yo oyoka makambo oyo etindika yo ochange ndenge omona makambo. Bible ezoloba nini? Balobi na apocalypse 3 banda na apocalypse 17 banda na 3 tina 6 bazoloba il me transporta en esprit makambo ti ozosala meza d'esprit nani atransporte ye molimo na nzambe ebimisi mutu etransporte en esprit bokeba na baesprit oyo ezokoma lelo o paster abimaki na butu paster avoyagaki na butu bien-aimé mutu moko te akobima na nzoto ne akende libanda eza kindoki soki mutu ayebi soki na butu ya apumbwaka na butu ya abimaka azoyebi soki ya apumbwaka na ye mutu andenge wana kozala so na contact na ete pase c'est un souci. Mais awa Jean oyo azali cousin Jésus azopesa révélation ke molimo ezwi ye ememi ye wapi sur une et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Mwasi awa mwasi représentaka vie. Mwasi babengaki Ève, mwasi babengaki Ève po azali kopesa vie. Awa balobi bamoni mwasi moko avandi likolo ya nyama moko écarlate. Awa mingi bazo parler sur makambo esalama na église catholique. Église ya monene Babylone la grande église oyo Satan vandaka eza basango. Bolimisanga toyo tonga bato te me nazoloba makambo ebatami. Oyo na oloba lelo na ofungula bino miso okomprendre na olo. Balobi boye mwasi wana avandi likolo ya ba écarlate pleine de noms de blasphème et il y a 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes awa ezali ba lettre ya tango ya suka oyo nkolo yesu akomeli l'église lelo tozolobela yango te. 10 cornes oyo ezali ba pays puissant soki otali Angleterre bazalaka représenté par balion combien misato. Pays de Galles est représenté par lui dragon. France est représenté par lui les coqs. Allemagne est représenté par lui la aigle. Congo est représenté par lui léopard. Ce qu'on a dit, le pays, le Belge, le Belge est représenté par lui. Hein? Le diable rouge. Le rouge. C'est-à-dire, chaque pays est représenté ni à Mamoru. Alors, à Wabalobi, Mboka wana ezali na 10 corps. C'est-à-dire, il y a 10 pays. Oyo et bandara Union européenne. Et si là oyo Église catholique va ici au président, il y a un monde dirige le monde. Alors, cette femme était vêtue de pourpre écarlate. Pourpre, couleur pourpre, il y a un mauve. Oh, couleur pourpre, il y a un esprit de mort. Esprit de mort pour Nani. Bon, moi, dans l'église, Nicolo, même le scandale est commis. Basango, baza ba champion ya pédophilie. Vous l'avez dit, on a la télévision, on a pape na bango, premier pape na monde a démissionné. Bah, vanissé parce que pape on a ça allemand, soit en Allemagne va au Kangaé, parce qu'il y a une histoire ya pédophilie, puis il y a une histoire à Escocam. Donc il y a la prison et la Vatican. Soit la Bible va la prison au Kangaé. Bah, il y a un Kangaé, bah, le bino soit Kangaé pape en exercice et pour l'église catholique. Donc quand l'église catholique devait diriger le monde, bah, le bah, il a démissionné dans la lèvre, mais Abi m'a sauté. Pas pour l'année en Allemagne, parce que ça va crime. Alors, le nom, il y a la pourpre et elle
de pourpre et d'écarlate et paré d'or. So ok na ba kilti ya ba sango mona ba la bilamba ezana ba biloko ba sango ya ba or ba biloko na surtout na ba teni na ba mona pe les susu alobi awa bazana ba pierre précieuse l'église catholique bazana ba pierre précieuse parce que ba monde bazwa biloko tout ya monde ba les batinda ba tuna ba ba kene na Afrique ozwa ba or ba diamant ba biloko na bazana ngo pe kutu ba se permettre bazana ba coupe ba calice eza en or. Et elle tenait dans sa main une coupe d'or. Bon, on a pas ça, coupe d'or. Vous voyez bien, on a l'église à la sang pendant au moins. Alors, on va parler sur l'église catholique. Et Balobi, remplie d'abomination. Bible de Sabiso, la matière 24 et 15, Balobi. Ceux qui ont une abomination, la désolation, et l'église pour ça l'attention. Abomination, mes amis, ils ont un scandale de Yoki, un sango, un pédophile. Un pasteur, un pasteur, et vous collez les caractères sans que le pasteur soit dans la communauté. Ils ont un poto, ils ont un Afrique, ils ont un. Ça dit, un pasteur a solo basali, mais n'est maman qui diable a dans l'église, a comme ça pasteur. C'est-à-dire, na église nous sommes aux années comme nous balé au tourna est-ce que vous avez Nzambe toi ça Satan même ngam na olo belabino vous avez droit au checker ngai parce que Nzambe soko zo tourna likambo ala tsaka mutu alo bela mutu alors mosali na Nzambe alo kuta bokoye ba ene loko mususuté po muma na muma nzete na nzete ba ba muma na mo mosali na Nzambe alo kuta bokoye ba ye alingi mbongo tro likambo tout et ça maka ataka mbongo liboso prière au fele zate likambo surtout mbongo ya mibale alingi makambo ya miracle mais na kombo na ye aglorifiera Nzambe te oyo ngamu nazosala ngane nazabo nasala miracle te na ye nde basala miracle te mais Nzambe akosala na kati na ngane ba osala ngamu na kotinde te ngamu na yebi te mais ba pasteur wana lokuta bango ba basala akoyesa bino boya lelo ko mona ndenge kosala ezagre ye azo komanda azo pesa bino lisolo ke ye akosala mais pour tes Nzambe mususu omona bango repentance à yébité apparaîtra jamais sur retour à Jésus. Père Lisusu, au moins on a aucune église, au moins la photo mais on la ciment. Net convention sali, t'as la photo on bien aimé, ça n'a pasteur mon côté pour faire pour Jésus. Et ça n'a pasteur mon côté pour faire pour l'église. Donc ce que ça n'est là pour faire sur un combo à mon nez, et ça a Jésus à mon côté. Biso ça va ciment. Mamanzambe biso to bandi à côté. Mamanzambe ba kolo ba to banda. Biso to eto kutiamo so ki yeso so ki te to koleka to kotikamo mais ba faux pasteur ba komisa ba na Nzambe lokola bango au moins na koti na vie na yo azan l'esprit à contrôler ngai ba bolia kini bosomba kini ça dit avant que ça la likam faut passer par ye non pasteur azali mokambi mais pasteur aza papa na oti même papa na yo so ko komi na âge ya balo bali so ko somba télé to voiture papa peut-être au son conseil mais bango bali ba koma lokola ba père comme na bango on appelle Balimi sur comment qui pasteur. On irait pour moi qui pasteur pour un bouquet. Il faut aller à comment on sous. Comment on va faire le là-haut, archi de l'archi, bishop général. Donc, comment on a la Bible là dans votre. N'a une Bible dans messager, la Bible les messagers de la bonne nouvelle. C'est la Bible. Normalement, pasteur nous surtout avant d'azana pasteur, azan messager, azana message. Net na awa, na fomo li Bible na lobi si ngati na zo ba sur message awa. Alors Bible zo ba awa, bo yeba bango na misala de mwana, pe alobi, elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés et de prostitution. Sur son front était écrit un nom. Bomoni basango balata ka bikotimo eza lokola boye bakoma makambo bakoma na latin zwaka bikotimo ba basango zwa makambo bakoma na latin bafinga ka Nzambe na baikoti na bango na bafinga et so otali lelo grifo bino bakoma bolata mi moshino omona eza na croix renversée bafinga ka Jésus griffe ya moshino ezali croix renversée c'est-à-dire basala croix bafinga ka Jésus ya omoni même na clip moko ya Michael Jackson ayemba de donc à Bahas. Donc clip voilà ça dans le Brésil. Pour les ça dans le Brésil parce que capitale à sorcellerie pour les moments dans le Brésil et na clip voilà à la t-shirt mon à la ni truc à chino à ba azo finance.
parce que Michael Jackson azaki le prophète il y a Lucifer. Au moins on a clip wana asala na ba armée épelée bazo défilé, c'est-à-dire azo annoncé des calamités de troisième guerre mondiale. C'est-à-dire ba yem wana mingi baza signer ba pacte na Satan. Alors azo ça biso boye son fond était écrit le nom de blasphème Babylone la grande. Tant que nous surtout par Babylone la grande prophétiquement parlant, ils ont parlé sur l'église catholique parce qu'il y a un ils ont détruit le monde. Alors, sur son fond était écrit la Babylone la grande, et puis sur Awa, qu'il faisait la prostitution des abominations dans la terre. J'ai vu cette femme ivre de sang. Awa, Apocalypse à son vanille. Jean a dit que moi, je suis na Rolangwa, na Masanga, na Makila, Yabasantu, Oyo, Nyoso, la témoin de Jéhovah. Il y a un monde qui est tant que y a Yesu pour déclarer guerre dans le monde des ténèbres. Guerre voilà ce et là on va casser les années. Quand on Yesu, vie chrétienne, et ça le la lit pendant le bâté, vie chrétienne et il y a les hauts et les bas. Vie chrétienne ça s'appelle le lolo pour battre yéti. Et la cité vous a l'enzamete. Et ça dit que tape nous a besoin d'examen. Et ça dit caractère nous a besoin de faire ça. Alors à ton niveau le bani, bazo baké, batu oyo tant que bâtir abomination de la prostitution et voilà ça que batu oyo bazo sale la nzambe mingi bazo benga ba pasteur na ba alliance na ba basali na ba basali bazo sala et kobo ya molimo bazo se prostituer spirituellement. Alors mutu ande mwana o bazo se prostituer spirituellement tant yo ozo kutana na ye ou tant yo zo ke na ba réunion na ye ozo sipoter ozo sala alliance ya yo na ye. Bible chef Samsoni, Bible chef Samson que na kati masolo oyo balobi azalaki na ba coupe. Or soto ke na coupe okomona na Luc 22:42 Jésus-Christ avant que le crucifié à 8 ans a que le sang de la ba ye na ye azop sa nkolo lui Père éloigne de moi cette coupe. Donc coupe la tini, coupe la ici ezali bref coupe et gozala ba problème aux les ganango coupe et gozala mikakatano to bitumba. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est fait tant bino bozo sambela tant yo yambi yesu ba to misala mabe ba komi ko sala ba complot contre yo ko sala yo complot ko lemba ko sala yo complot ko linganzambete ko sala yo complot ko tika makamwanzambe ko sala yo complot ko ba lemisa yo pona sima bazwa yo. Alors là bazo ka ba lemisa yo ya mozo la Jésus bien que Nzambe a boutali na Pierre avec Pierre a dit Pierre le diable est à réclamer mais moi j'ai prié pour toi. Jésus a dit Nzambe diable a sali erreur a de négocier na Jésus pour appeler ça Pierre. Alors ba pasteur oyo ya monde des ténèbres batu oyo ya misala mabe bazali batu oyo bazo sala signature na diable yo kaniso ye pa pasteur yo kaniso ye l'église yé na retour azo signer ba pacte avec sabatu na ye. Yamo lelo komona na l'église mingi omona mutakende ko sambela azomi mwasi akufi bien ya akufi. Église ko kende ko sambela yo na mwasi na bana omona église pasteur akaboli libana akomo sipoter mwasi boya papa bimisi papa ndoki omona libana na kabwani l'église ekabola batute église ekabola libana église samisaka libana. Un vrai pasteur soka moni couple ya na ba problème faut gêner akota ba prier pour couple wana ezoma malamu mais patuana omona comment maman moko utobena na awa alobi pasteur nani biso toyaki église na papa na bana toyondo toye makambo pasteur asala akabola ngana mobali na ngati lelo ngana koma makambo pasteur na yeba kate banani e banani na biloko kolia oyo tokendanga na église balambaki ba pasteur oyo ya misala mabe basala nini bazana batu na bango en fait ezala nini ezali solinga na pasteur bandoki nyonso tu ya communauté bakoyepa nanga soki bamoni sikoke ngaki ndoki eza malamu tosalisi sikoyo bakomi koinvite bino bato bozala kindoki te kwa l'église mpo babandosaka na bino moko na moko yango na komona église mosusu okei omona makambo elenga kuno ndire famille omona bango nyonso to ndire baekolo moko omona bango nyonso tu ata wana asali mabe asali lokola moto ya paster batushake te nzoka eza likopa na bango siko so yo oyebi te yo okoti wana bakobeta odanda bakosaka no bapanzi famille no batindiki bana ngana na bana mwana na mobali abetaka drouma aza te l'église
Moi, moi, c'est ça. Asa na Manchester, bana na oyo kama bodi, bana noko te yake, bazate, bana na ngwa. Pona ni bitumba oyo diable azo kubisanga, soka kotie pa papa, olenda akoleke pa mama. Soka olenda akotie pa bana. Pona ni parce que lenga na ye na bandi ko dénoncer bisala diable. Satan a ko secrété, ba coupe oyo, ba coupe la servante sala ba complot contre yo. Avant même sa réputation na yo. Avant ça d'abord kabona na bana. Avant ça biloko wana nyo surtout tant yozo ke de kamana na bango, tant yozo ke de bon et la vie que bozo ça la coupe et bozo la jugement, et bozo la prostitution, et bozo la impurité. Ndeko na Bible sur ça que Jézabel azalaki mwasi Akab azaki roi ya Israël, mais Jézabel azalaki sous makangu ya ba nani Dieu de Baal na ba prophète Astarté. Donc moi si mon wana aza moi si roi yé mon comme susu aza moi si ya ba Astarté, c'est-à-dire tant azo sa couple na batwana azo ko sa malédiction na kati église na kati communauté. Alors biloko wana sali au moins papa na maman boyoka déjà sauté pour nani papa zo asuko sa maman te. Au moins bozanda moko papa atanga na ndeka Facebook atinga so so na maman te. Bamsupe baanda ko papa na maman atinga so sentir mobali te ko mane tana yini ya ngolekisa na Facebook aza le sebo kuta so na mtu ana fitna o yebiete mais ana tata bo museni bala nena mobali ça dit diable azokota ndengwana pour attaquer moi si attaquer mobali soki yo fongoli porte demona le azokota demona le rakota azokota na vie na yo ayeli yo botutu ayeli yo malédiction aboyela yo kindumba aboyela makambo pele oyo kotinda ko za moi sa libala ozolinga su mobali te ozo préférer libala libana oza mobali obala ozolinga su moi sino te okoma na Facebook ngana liba tusu ba ande mwana so akoti na Facebook azotala ba photo na so toni moi ça c'est à 5 frères. Bon, est-ce que vous avez normal motu yébiété au monde a une de kaka na photo au bando soit tant épelé qu'on les moto au 20 ans 20 ans na liba et na la chose que photo wana ba tie za photo mtuana lelo oyo ndeko moko ya kilobi awa bazaki utengi Birmingham ndeko wana na bikota kota na Facebook akokota ako senga friend pas moi simogo moi so na mvutaki et Zambia salaki lobi au mona ile to kondela iko na heba zonki abiki azala na kimia mama na bengi makamtezo parce que moi na la so bandi de moi na zo fiko na kimu de moi zo fiko azo tena ko mayo yo kota na Facebook ko senga ina friend ko nani moi ayaki lobi au taki ben na mona ba to zayi lobi to bonde ko na ya zongi lelo bazongi lelo na tongo bandi ko to zayi na wana ndako na butu to bonde ko na de moi na kei heureusement akutani na biso to bonde la ina bino no so zakia bosiko mutu ande mwana soki akendeke sika oyo bato bana nzambe te ainga suka nene parce que de moi moi ko na dai ko lobela na matoi ko kangaye na kimo donc à travers ba média ezali na ba place mususu soko continuer au côté na monde de ténèbres monde wala ko diriger e ko bebsa ni bala na yo e ko bebsa vie na yo e ko bebsa nyo surtout ya mwana tant que biso bana na nzambe to pesa ko mo na biso ba nzambe to protéger ba na biso totalaka esika bino ba jeune fille ba jeune garçon boyali awa Facebook basali yango pona ko détruire monde basali yango te pona bien basali yango po tala banda Facebook ya ki songi moko koma moyeni likabo sali na kishasa lelo pa batia mo video likabo sali boy pa e comme ça mututu akoma songe mututu akoma journaliste au moins mututu atanga ta journaliste bete au moins asali be video akomolo est-ce bon remarquer que mututu akungala alo même azana mabolo bate ezali l'esprit ya monde de ténèbres oyo tia biloko ande wana po epanza bato alors soki yo za l'esprit ya nzambe te ozokota na biloko wana okosuka neti ndeko azali na 33 ans ya kilobi akokota démon akomona na ye mwana mwasi akuta ye photo to et tout aza démon de sirène le tozobengana azoba démon de sirène des eaux bamisusu bazokota na ndenge bolimisanga nalingaka mwasi azala kitoko nalingaka mwasi azala na maquillage to et tout mais excès ya maquillage ezali na ndenge omoni babiloko tu otiaka wana ba rouge à lèvres bani euta awa alléluia amen ezouta wana bokota na Facebook botala même basuki bozotia na mutu ezouta wana bokota na Facebook botala na nzela ya suki ozotia na mutu okoki kokota na contact na monde te po basuki wana avant bana kotiango na marché ba asiatique bazozwa yango bakoki kopesa yango libonza epa nzambe na bango balenda
offrir un cadeau et pas nzambe ya nzambe. Ça dit baloki yango sima bateki. Oh là yo zo suki abongo tie na mutu, ezopesa yo na mutu mais ça enseignement na lobi te bolongo la menabi et là on se tozo so basali. Bon la kana makila ma Yesu. Même na ndako. Biloko to lia. Yo mona na so mi ngombe na so mi soso na yeso les ango. Biloko musosa biloko zo tena deuxième monde de bi pour malmo ne ko zaina bala mike bongo bi pas ba pesi no bongo. Baba na ko même ça so banana à l'école primaire ko zaina cherche ba magicien ba so na ma classe. Et puis ba so na l'école catholique. Na la tangi l'école catholique, mais l'école catholique ba so permettre de magicien aya ko bimisa ba pigeon, aya ko bimisa ba bongo biso to lia. Ba za ko amfute biso. Voilà ça. Na biso zo comprendre. Comment l'église catholique va faire un magicien à sa magie? Magie la signe. Bon, ça va magie la signe. Et ça, c'est sorcellerie. Ça dit, bon, il y a même ce qui est un pasteur. Il y a un magicien, il y a un grave, avant ma tante, il y a un invité, ça dit, il y a un salle il y a un invité pour toi. Donc, il y a un même ça, tout ça, que l'église catholique, ah, bon. Il y a un débat, il y a un oh, il y a un picadilly, il y a un bon, cozoité, bon, ça n'a pas de somme. Les gens ont fait ça, ils ont eu l'esprit dans leur personne. Alors, ils ont eu l'esprit dans leur ils ont fait ça, il y a une Bible qui Jézabel a s'accouplé dans Akab et ça pour représenter la serviteur de Dieu, que vous soyez en contact dans le monde des ténèbres pour attirer votre pour ça la plainte. N'allez là où la commission n'a pas de ça, n'a pas de ça, n'est pas de ça, plaisir. Attends, vous voyez qu'il y a une commission pour ça, et ça, mais ça va pour sous. Alingi extrait, alingi awa plainte na libanda. Alors, plein wana mutape sa ngaka monde éternel. Les autres signé, bateau ba boya na loyenge wana, les bazozonga pamba te, bazozonga na l'esprit. Biso, avant na la pasteur, na zali producteur, na travailler na Kinkese, na papa Wemba. Na za muta choso na mettre sa conseil en Allemagne. Alors, na za président Wengel Paris. 95, je crois. 96, les barriflés dans le président à Wengel Paris. Mais dans ce moment, on a sorti aucun conseil. Marie, on a sorti l'école à l'Emba. Je sais pas, ma fout à l'Ena Simbarate. Dans ce moment, on a fait un thème. Voilà, moi, je suis au Zoulou 21. Ma fout à l'Ena Simbarate. Si on a sorti un conseil, dans la 2h du matin, on a Faubourg, et pas à tenir ça, battre la zate. Non, on a petit Doucouré au monde. Doucouré, Eza, gauche, droite. Bateau, un concert. Bino, ça va battre. Nous avons mis l'île, battre cimetière. Zaïko, vous êtes spécialiste dans l'eau, alors, et qui s'est imaginé. Bozo, on a vraiment que, Bono, on a dit, Nabat, nous avons Nabilima. Bilo, tu es comme on a l'air de tambour na batouana. Il y a un lettre de pas Seigneur. N'a pas que le simba qui c'était pour Jésus-Christ. A Koufa déjà dans la croix. Makila les ont protégés. Ce qu'on a mis, on sait mon moutouté, on sait mon makilate. Amen. Il y a un bien aimé. N'attends pas toujours le témoignage. N'attends pas toujours le bas esprit. Oh, tu n'as pas convaincre. Mari de nuit, femme de nuit. Et Zali dans les lots moko. Avant là, c'est là que makila ma yesu purifier corps, âme, esprit. Mouton yo évité. Facebook d'ailleurs basala pour na ba retrouvailles. Ngai na raso muta sengi ngai friend na tunie yo nani to yeba na wapi to kuta na wapi. Avant ndima. Sodo oyobio oyebisi ngate place to kuta na. Oyebisi ngate yo zanani. Na oyambote. Posa ni muninga na mate. Bon muta muninga na hotel ozo tie na groupe no bola ni ayeba makamu no boso wale kuna ni. Na kati ya biloko na tozo kota en contact na monde de Bible zo ba ni. Bible zo ba 1 plus 1 égale 1. Na école, on va que 1 plus 1 égale 2. Na école, on va na mathématiques, on tient 1 plus 1 égale 2. Mais dans le spirituel, 1 plus 1 égale 1. Il y a une Bible qui dit, ceux qui vont parler, na moi si na mobile, comme il dit, mutumoko. Mais les gens, on va te dire, moi si na mobile, maman, on va te dire, la fille, papa, il dit. Papa, à ce moment, tu connais son mandat pour l'église, sa maman, il dit, c'est vous avez jamais. Maman kala na lobini, bolingi sa lobi ke tango ye azalaki na kindoki, mibali nyoso bazabo bimanya zabo bebisa fi na bango. Mais est-ce que c'est la vraie place oyo ndoki abebisa ka mutu ezali na complément. Ya wa ni Bible so sabso, so bina lobali mwasi te koluka ye ozala mwasi na mobali te.
Pour n'angonga on a besoin comme un moko. C'est-à-dire soit ça n'a pas démon. Après si yo 50%, yo peut traiter 50%. Vraie place sur votre kabola ba démon et ça la relation sexuelle. Il y a vraiment besoin ceux qui mutu au bali na noté, ceux qui mutu au bali na noté ko kende kuna te parce que maman kala malobi ya bani. Abebisi ba tu belé likolo ya bomo, ma plaisir ya mokili. Il y a vraiment d'ailleurs pour voir les bibles zo banini, ceux qui na nobalité, ceux qui na moi si mo tira na moi si mo pona ni. Pour basi no soto zo na ba basité. Maman kala azaki mwasi ya lokumu mena kati na ye milimo mabeza na kati. Soko juillet vi na wesa nini et bébé. Bien aimé, na yebite na vie na yo eloko ni yo sala mobali ni na liboso bimane na vie mwasi na liboso bimane na vie nzela ni yo tambola ndako ni yo kota ndako ni yo lia na banzela wana biloko wana ko kota po etindika yo bongo ya mobali na yo osepela na mobile Facebook oyo yebite